Ngai magati matambo na monoko na nkolo mapesa ngai bino ete ezalaki ya kokama abukaki yango mosalaka boye mpona ekanisa Bosara kabole itunga mbele ekomela kapino yango mpona ekanisa ngai mbala mbala ekoliaka bino kwanga oyo mpe komela te akuya na ntina na mzoto na makina na nkolo tikete moto amemeka ye penza
bongo aliana kwanga ya ngompe amena na kopo yango mpokete koyo akolia mpe akomela akokabula nzoto te azali komilela mpe komemelela ekweli yango wana nini kama bino bazali bolembu mpe babeli mingi kufaka soki nde tokomikatelaka makambo nde akosambisaka biso nzela moko talakime zangi kati na mabota kati na lingomba kati na mokili na biso ya RDC sitokuna na este wasembele longi na yo popesa kimia kala kuna na Afrique mokili mobile ngani na okazo yo tozali kokota kominyo na yo mwana na Nzambe na nzela kolia nzoto pe makila na yo tikete okongisa moko na moko tozoto za na ngontina pona bomo ya biso programme nyonso ekitani totiki na maboko na yo na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu.
tua mwanda pelela ibakari tuko kwa yengu si mwanda pelela. Amen.
baku badidi nitu yabanuini menga mputu Kristo tangu fwe yenge bina mu Yerusalemi bakali tukonsonta munazola kwa nous sommes passés comme on va pas nous kilomètres bamputa basalaki mosala kitoko mpe communion eliami na mwangonga moke mpe wana bazali kozonga mpona suite ya programe soki tolobi bamputa bango na bapaster bakolasaka baputaka paster feste na numéro 1 tomoni le représentant de la ville de Kinshasa les révérends Sylvain Soleng Bernard accompagné secrétaire provincial mpe batata bapaster nyonso bazali kuna oyo bakolasaka patalo ya pembe mpe veste likolo nsima na bango ekozala bamama paster bango laki etitika bango on peut décrire bamama paster. Est-ce que tokokobetela bango maboko bayaki uta lobi mpona mosala oyo tobetela bango maboko makasi ezali esengo ya komona ete bazali bango bakobipesela toto mpe molimo mpe ete biso bati tokokozwa mayebisa wana Bango